Desho Denar TV Pona koyoka bansango Sango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba Desho Denar TV Pona koyoka bansango Basango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba. Bonjour, bonsoir, Balandi, soit Desho Denar TV. Merci Naba O Balandi Desho Denar TV. Soko Talingamba, Liboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne Desho Denar TV Ota la réalité. Tu es na sujet moko ya passe. Maman na biso benga na Desho Denar TV. Maman zo regretté grande sœur naye a escroqué $1000. A escroqué ndengeni nizala branché na pesa au détail. Maman na biso kombo na ye Sylvie Massamba. Maman lobi Desho beta lisolo nanga tanga kombo nanga po eza vie nanga eza problème o eza ko nuire nga eza problème o eza ko choquer nga. Voilà pourquoi maman lingi na tanga kombo na ye. Mais soko pesi lisolo o lingi to tanga kombo na ote to kotanga te to beti lisolo anonyme. To leki na sujet. Maman lobi boui. Desho nazaki na Angola nazali na posa na ya na France. Mais en première lieu, nazwaki mwana nanga ya mwasi, na leki nanga mususu, na sele bango ba démarche, na tindi bango na France, pa ya grande sœur nanga. Grande sœur ayambelinga mwana nanga na France. 3 ans après, maman na biso Sylvie Massamba alongwe na Angola, yepe aye na France. Mais problème eza nini? Maman tango akomi na France, et comme na question, il faut récupérer mwana na ye, tant que yende maman ya mwana. Grande sœur na ye alinga kisu ko pese mwana te. Aboyi ko pese mwana po na nini? Eza na ba réalité mususu eza na poto d'un côté biso mo to za na ba erreur. Na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre awa. Eza na batebele bazwa bana batu batia bango na ba dossier na bango. Acha mwana dossier na ye lokola mwana na ye. Or ki aza mwana na ote, aza mwana mutu mususu, aza mwana leki to mwana famille. Oui. Basala ke loko wana soki yo moko sala ki dossier en avance. Au préféré aux zoamons na famille au côté na dossier clair et net au expliquer na famille bo s'arranger aux mwana wana akomi mwana na yo selon ngunda mais eza bande comme sous bana ba erreur aux mwana mutu sans osenga permission ya maman na ye sans osenga permission ba parents na ye au côté mwana na dossier nyonso wana nini koluka bambongo ya intérêt koluka bambongo bana koluka osala famille nombreuse pour profiter na ba intérêt à l'état. On a kangi parenthèse ngana expliquer wana pour comprendre pourquoi maman boya ki kozongisa mwana bato. Maman kolo mwana ye kokoma na France. Abengi grande sœur na ye winga pe na komi na France bakutani ba sololi mais bref, maman il fallait qu'à récupérer mwana na ye. Mwana tango yaki azaki na 6 ans, maman ye koya après 3 ans. C'est-à-dire mwana koma ki na 9 ans. Maman il faut azwa mwana na ye po ayebisaki grande sœur na ye que non simba mwana nga moko tango na koya na pour récupérer mwana nga. Or grande sœur d'un côté asi a déclaré ki mwana na ba dossier na ye likambo mbongo ya yezo panza batu na poto a déclaré mwana batu na kati ya dossier mais ye ayebisa ki petite sœur na ye te ke a déclaré mwana na dossier. Maman na biso Sylvie Massamba lobi Desho na tuna ki est-ce que otiaki mwana na dossier na yo ya lobi te na tia na dossier na ngate mais pesa nga mwana problème ebandi ko swana nde ko swana ko finga grande sœur azo finga leki na ya mwasi pourquoi po asengi mwana na ye ke zongselanga mwana nga na sina komi na France zongselanga mwana na nga ba finga na afinga petite sœur na ye tinati mais souka bref petite sœur aye ko zwa mwana na mwasi. Bon, grande sœur, na tindaka mwana na subsistance à $1000 na maboko. Na yebisaka yo simba mbongo wana, ta ngana okoma na poto ozongselanga mbongo wana parce que yebisaki simba ngo, po nga pe na osaka ba démarche. Soki makambo to esimbi nga pe na Hollande. Mais maman yeba ipete ke ezwa ba 3 ans. Mais yaza ki si robi ka nde ba démarche à voyage ezalaka c'est normal. Mais démarche ezu une année, 2 ans, 3 ans. Mais cela ne signifie pas que yo olia mbongo abatu. Pour yo le bac, mais bon, on paie 3 ans. 3 ans paie belé, mais oui. Cela ne signifie pas que olia mbongo abatu. Pour le bac, simba kolombongo alobi azoya.
Il pas yeba qui a dans le peu de temps, mais réalité à votre démarche à voyage et que jusqu'à 3 ans. Maman Nabiso Sylvie Massamba a senga grande sœur na mbongo, pesanga $1000 au mois na yaki nango na maboko. Maman lobi na ko peso mbongo wana te tant que na boko la ki mwana na opa nanga des shows. Des shows. Ah bon? Qui oyebi ke Kaena Abel bazaki yana leki. Mais pourquoi Kaena bomaki Abel? Parce que bazai yana leki so bolingo ezalaki na ndimite ke Kayen alingaka boma nani alingaka boma Abel. Ça veut dire que zala yana leki yango te la kisi bolingo. Bolingo c'est le cœur et l'amour c'est Dieu, seul Dieu qui est l'amour. Mutuna mokili atikali kaka mutu. Na kangi parenthèse tozongi na sujet. Maman bandi ko finga ndeko ne ya mwasi. Si bon d'accord, pesanga ka $6000 o na tindaki mwa ayaki nango na maboko na France. Maman bina ko pesa ote, moi no avanda epa nanga aliaki. Yaya. Moi na aliaki. Ya o moi na ebisio ke no Abel na Kayen bazaki ya na leki me baboma na epo na nini. C'est-à-dire que za ya na leki laksi bolingo te hein. Bolingo c'est seul Dieu qui est amour. Bolingo c'est le cœur. Parce que soka yeba ki aza mwana ya leki na ye, akaka ko yebisa ete ke mwana no aliaki pa nanga. Mwana ndeko no mwasi ayaki pa no po aliaki fufu na ndaku no. Po yo bokolaki okangi $1000. Yaya. Yo liaka na bandako batu te. Ba no batu ba ko salisa bango te. Ba fingani ayebisi ndeko na mwasi ayebisi Sylvie Massamba. Ngana to ko solola ka lisusu te tiliwa. C'est-à-dire maman na biso akangisi leki na mwasi. Kanda ya libela tiliwa. Question ezani ni po maman récupérer ki mwana. Mwana batuna kyo est-ce que chaki na dossier yo lobi te. Mais kasi zongi sa mwana. Problème komi wapi? Yo olobi otie na dossier te. C'est tout à fait normal. Otie na dossier te kasi zongi selanga mwana. Zongi sa mwana problème ebimi. Azongi si mwana. Bon, pesa $1000 on a yebisa ki o simbelanga ta on a okoma o pesa ngai. Po baloba ki olia te. Balobi bomba. Pesa $1000 ko soane bandi grande sœur abandi ko finga leki na ye tinati tina dega bi omoni yonanga tiliwa to kotikalaka ko solola te pona nini kimotema mabe aboela cupidité olingi nyonso ezala ya yo yoka na fungoli deuxième parenthèse ya ona yebisa bino tala totika ko beta tolo a na poto ekosaka biso te eza na bato ba na Afrique baleki biso na poto na mbongo ebele pe musika. Parce que ndeko na biso mwasi azaki na Afrique atindi $1000 ya sibisance na mwana na maboko mais mutapoto ale $1000 ako kozongisa te. Kasi so ozaki mutapoto asole falo zongisa $1000 a mwana na Afrique. Falo zongisa $1000 ya bato. Tu vois? Donc totika moko beta batolo apamba poto naza mwana poto. Oza mwana poto wito boite yaya. Biso tout oza na poto ango metolo baka moi vérité. La vérité sauve. Mbongo bato $1000 ya pamba po zongisa e kaboli bino famille olobi boso la esu te tiliwa ata kufi na koya te tala biloko asoni ya to tika ka bilobela poto ezaka lola te eza na bato ba na Afrique baleki biso na mbongo musika ndenge tozala na poto eza na bato musu ba uta Afrique ba ya na poto ba koma o regretter ba bebisa mamba minene babanda osala na Afrique. Ba bebisi ba business a minene bateki bandaku bateki ba business ba bebisi ville lelo na poto bakoma ko regretter ezala batu ba ya na poto atali kaka 1 mois 2 mois zonga alapa akoya ka pe lisusu te. C'est-à-dire un mois to miko saka na bilobela to za na ona téléphone tala sko yo muto za na poto o ko futa $1000 te ya muta uti Afrique ko kamwa mawa pasi na soni na kangi parenthèse to zongi na sujet. Maman na biso a regretté le bit des shows Denar TV. Na landa ki histoire mususu beta ki ya mama azonyo ko la bana na eme o yanga pe siko la même chose. Grande sœur nanga azo foot sanga mbongo akangi $1000 alobi po alesa mwana nanga fufu. Po abokola ki mwana nanga akangi $1000 na compte ya mwana ndenge avanda ki pa na ye ko kamwa mawa pasi na soni. Maman na biso azo regretté ba kabona na grande sœur na ye awa na poto ba silani azwaki mwana na ye alingi kozongisa te pesa $1000 abat alingi kozongisa te mama akomi ngando mama abongwani elima yoka oyebi eza mawa ni komona biloko boye muta uti Afrique muta za na poto ako kozongisa $1000 te yaya totika bilobela
tika bilobela yo muto zwaka phone ya kolobaka bilobela nga nazala na poto nga boye na boye yoyebi bato combien ba na Afrique baleki yo na mbongo poto ezalaka lola te esalima wa pasi na soni mama na biso azo regrete ndeko na ye ya mwasi grande sœur na ye propre baswani bakabwani pona nini mwana ya ye moko pona nini mbongo ya ye moko yaya tika bilobela soki bapesi yo pe eloko simba soki balobi zongisa ekosala bien. Voilà autre nga toloba pona sujet o yango wana esalima wa pasi na soni yango na yebisaki oke Kain na Abel bazaki ya na leki mais pourquoi Kain abomaki leki na ye c'est-à-dire bolingo ezaka ka nzambe ata yaya na yo akosala pe mabe ata mama na yo pe akobomo même papa no akobomo l'amour c'est Jésus-Christ. Voilà sujet o eza vraiment très profond soko la ndenge lekani o comprendre que non bolingo ya mokili oyo ezaka na oka ya munoko bolingo eza ya munoko bolingo mokili eza bolingo oyo ezosuka na mbebo me ya mutema te ata o boza na ye makila moko. Voilà oyo tonga toloba na sujet wana yango toleki na annonce toye na annonce na annonce rapidement. Voilà donc awa nazana mama na biso moko azana France mama azana 35 ans d'âge 3 enfants azana besoin ya mobali ya bien ba kumbela naye soko za intéressé benga des shows Denar TV nazana mama na biso mususu 46 ans d'âge mama azana 46 ans azana Paris azana besoin ya mobali ba kumbela naye alobi mobali ya mukusete mobali azana na taille normale nazana mama na biso mususu azana 52 ans d'âge mama aza bien posé maman azana 52 ans d'âge je dis aza bien posé azana Dallas c'est-à-dire na États-Unis d'Amérique Dallas maman azana besoin mobali ya bien bakumbela na ye maman aza posé vie normale kanda makambutu azana besoin responsable escroté tozana maman na biso mususu ya suka 60 ans d'âge maman azana Paris maman aza posé azana vie na ye normale makambutu evanda azana besoin mobile moko responsable 65 ans d'âge benga soko ze intéressé bakutanisa bino ekosala bien. Voilà autre nga toloba na cadre annonce yango wana soko talinga mbalboso n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV ota la réalité aimez commenter partagez massivement votre émission ekosala bien ezala ki abino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya ciao.